Alors ça bien été na sima moto ko pesa ba témoignage moko ils a bien été ils ont que nous fragiliser que nous choquer ba tu déjà ba kunde ko na banga vérité brusquement bo l'Amérique ba mutabu ba kufi ozomona baza na choqué ou éviter marié azaki important na famille nini azaki important na entourage na ba camarade nini vide wana ezozala ndenge nini mpona bango me yo lamwi na tongo bandi oloba makambo ozotie na net. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, bienvenue. Shalom peuple dédié, shalom bino bae bolinga kamosalo tosa ila rabino na Top Media Télévision, mbote na bandako na bino, mbote na ba foyer na bino, mbote bisika nyonso donc zwami bino na bandi na shalom parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que émission otozo linga tosala mokolo lelo, émission otozo présenter bino lelo, c'est une émission où ezali na ba émotion ebele par rapport à la situation oyo ezoko leka bongo na mboka ya France pour la disparition ya oyo azalaki moko na biso na kombo ya madame Marie otokomona kaye lisusu jamais otokutana kana lisusu jamais. Personnellement na yebaka ndeko wana Marie que son âme repose en paix, na fanda na ye na lia na ye et na sala pe ba course na ye une fois. Mais ce qui se passe liwa na ye ba vérité nyonso bokoye ba awa cause ya liwa na ye et lokoni donc memi na liwa et lokoni ni mettre à comité na niveau a étouffé ye pour aluka moyen akufa atika biso depuis mardi au sangoana tozwaki. Voilà donc émission o tokozala nande komoko parce que liwa ya Marie Mama Kambo bimi ebele que Marie ce qui maître abomi parce que Marie a pensé qui maître sida. Est-ce que zali vrai, est-ce que zali ya solo tout au long ya émission oyo beaucoup comprendre vérité wana et puis beaucoup comprendre na ba vérité mususu oyo nano bino boyoki yango na ba émission mususu te. Mais moi ici ce qui me fait très mal c'est que de voir il y a des femmes, moi je respecte trop la femme, je respecte bien le maman, mais ça me fait trop mal de voir que basi bazoko sala ba émission pour nakoluka moyen ya ko bebisa image même ya mouwei baza même ata na bobangi teke mouwei wana azali na famille baza même ata na bobangi teke muto pe abomiye azali na famille parce que aujourd'hui lorsque vous parlez que abomiye pour na sida parce que ye apesi sida yango kanda na tindi abomaye bozoko banga teke famille ya maître waza ba porter bino plainte bozoko banga teke famille ya Marie lelo basenga bino ba preuve oyo ya sida o bino bozoko lobake et saliete papa na biso aboma Marie parce que boye baki marité parce que bofanda ki na marité peut-être bozoko yo kango na banzela. Mais aujourd'hui je suis avec une personne azali tellement spéciale depuis la Chine. Yemutu ayamba Marie pour la toute première fois en Chine. Yemutu atambola pena Marie parce que batu balobi belete Marie ake kozwa sida wana na Chine era banaki ko sala ba business na ye era banaki ko ba business na ye. Donc c'est comme ça que Marie akenda kozwa sida na Chine yango sida na amemela ki yango mobali na ye toujours kwa mweto sola na ndeko yo azua Marie ayamba pour la toute première fois en Chine, il y a déjà deux dans casa en ligne et puis topé sabino ba vérité oyo ya famille ya Marie décision na bango oyo ba fandi ba lingi ba zu par rapport à disparition ya mwana na bango nga ezo salanga pasi le femme vous devez faire très attention. Il faut boyer ba ka place nini bozo tia makolo, il faut boyer ba mobali nini onga na kozala na ye. Et je suis sensible lorsque je vois une maman ou un monsieur passer à la télé pour na koloba ke basi a poto ba koma gonyo kola mibali ba nyokola ka mibali ba bengana ka mibali. Mais donc écoutez mes sœurs, mes frères et sœurs, ba papa, ba yaya, ba maman, moi je n'ai jamais été dans une maison na mwasi moko boui ke to fandi na ndaku moko mwasi a poto ou bien ngai pe na fandi na poto. Mais nous avons des amis, tozali na ba famille, tozali na ba relation pe o donc eza na poto. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en Europe, en Amérique, en Asie. Oyo baza sous l'emprise ya mibali na bango.
les femmes qui sont colonisées par ce mari. Ba torture eza na bandako bazo torturer basi lokola na kibomango. Baza na poto wana bazo lela mais bazo supporter misusu. Mais bazo continuer. Mais à chaque fois kaka mwasi abengana ki mobali lokola mwasi azwaki ye na Afrique do amemi na poto a commis ko chosifier ye a commis non, vous devez arrêter. Aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent en Europe ou en Amérique ou bien en Océanie, mbongo na ye ya motoki na ye, mais à la fin de la journée okomona mobali ya zumbongo wana akomo sakana nango. Oh donc komona pe mobali donc akomiti na niveau ya kozwa compte wana abotoli yango pe abotoli pe na carte na nyonso. Abeti pe mwasi a créé pe mwasi ba infraction. Mais aujourd'hui tokolukato solo na bino par rapport il y a situation il y a ndeko na biso mari na kanisi téléphone nanga tout à l'heure et banayi déjà koloba tokozwa ndeko yango pe déjà ayambi aza déjà na Chine na bi ke euro toza 17h bango déjà bazokende pona pona kolamuka mais andimi quand même solo na biso. Allô ndeko? Oui, allô. Bonsoir ndeko. Oui, bonsoir. Bonne santé papa. Non, santé. Voilà, tozo kobeta lisolo ya ndeko Marie oyo autaki kotika biso, mais on nous apprend tozo koyoka ngo na ba etando eke ezokoleka ete Marie à travers ses commerces qu'elle faisait en Chine nde ayaki kozwa sida et sida wana ayaki opesa mobali na ye nde epesi mobali ne kanda aluki moyen abomi ye mwasi na ye yo mutu oyambaka Marie pour la toute première fois en Chine. Mais quand on a la biso lisolo, est-ce que c'est vrai ou faux yo mutu oyamba Marie pour la toute première fois en Chine? La question na yo vraiment bon ngai Marie na ebiye na année 2016. Naebi à travers cousine Nanga, Aza en France, Aza qui vraiment ami à Marie. Et Marie, na période où on a bandé que sa business n'est entre Inde et France. Et cousine Nanga a ébissé que non, sauf que bandé a capé Chine et que ça l'a eu bien. Mais papa, attendez, attendez, avec tout le respect, je salue Babone Nyon, son noble à Top Media Télévision, Bolim Sanga pour un chapeau. J'ai même oublié que je devrais commencer par lever d'abord chapeau Nangaï, donc Bolim ici. 2016, ma contact à Kinga, et période où on a eu opposé à Kina Chine, tous à Kina Pékin. Les deux ont quitté voyage, je crois qu'ils ont fin 2016. Au 2017, les deux ont quitté Guangzhou parce que je viens de résider à Beijing, à Pékin. Et tout quitté à Bissoumi Balena Yo Tadingalapa. Et dans l'hôtel, tout le chaka, dans Batumisu, il y a François Bayaka, Baobaïbi Chine, et Zana Lujibu. Yulong, déplace de Tchaka Marie, pauvre Bobette, il n'est pas où à France, na Lyon, na Natacha Yaouta à Paris, et Maria Outa à Rennes, et Maria Sombara Basuki Naye. Bon, écoutez, comme ça, moi, je suis à ma casse dans le commerce, Azo Somba déjà Basuki, il y a plus de 40 000 $. En tout cas, ça qui m'a cassé dans le commerce. Et à Sombi Biloko Nae, à Salaka 7 jours, à Zongi. Mais, dans la Yakana, il y a vraiment na tonte ya ko tambola na bato. L'union na qui ça yo garder ba contact et à chaque fois on a besoin sous qui benanga mais sous qui noté bunda bundaka
là akakutana na hôtel abanda olala na deuxième niveau akutanaki na français moko atekaka suki kuna Nicolas bato bayaka Guangzhou bayebi Nicolas bon parce que avant pandémie bato ebele balongwe mais azalaki wana ndenge moto akoma vraiment kotravaille na mari donc nga azalaki soki mo abengi Nicolas ozwa ete omona abengi nga ke na obenga Nicolas na ozwa ete natielaki mbongo mais ke obenga ye oyebisa ye ke natieli ye mbongo donc akoma otravaille plus na Nicolas naza français et na compréhension langue vraiment va collaborer après avec commandant chinoise moko Nicolas recommandaki et na mois de janvier ngam tandai ko tinde la chinois wana mbongo parce que moni avec ba limite ba western banini et comment care moko faut tinde la ngane na télé chinoise wana donc voilà bateau mariage azaki na bango na Chine. Bon, avant de continuer du solo, depuis Madame Marie Ayachine, à ça combien de tours, à ça combien de voyages il y a Kolongwa, Mboka ya Macron, puis aïe Chine kuna. Koyane Chine aïe, je crois 3 fois ou 4 fois. Mais à chaque voyage, Maria Yaka na Chine avait toujours kobenga na voyage les cas ya kozula bana moi parce que souvent ba poto bana to banda ko importer. Donc na ba période wana avant pandémie soit les autres talibanda ya Chine. Alors Maria banda pe kozaki parmi bato ba yela ngama biloko bana. Donc on a benga dans la place pour oya tout le monde en entend moi mbote et puis aux là-bas na moi poto moi nini on monde en accueil na suite tout solo moi ok et puis akena on a t'as retrouvé place pour tout ok et denga il se bon ok na aider au lobby to koma wana et 2 voyages na moni mususu akina mama morope na île na Lille pardon na France aza pembe boye aza na makambo nzambe je crois maman Lydie je na se trompé et puis voyage mususu aye na mama tete ya utaki Belgique aza cousine na ye ezaki parmi ba dernier voyage ya mari. Donc après voyage il y a na maman tete Maria ya liso chinte ezaki na 2018 ou 19 je na se trompé. Donc Maria ça les 4 voyages à Chine. Je na se trompé ou 3. Est-ce que 4 tours à 3 tours wana en Chine bien que yo motodo yamba kimba liboso abanaki kaka kozala na yo abanaki kokomela et pas na yo ozweli hôtel ou bien akomaki déjà na ba ninga ba connaissance mususu op bakokaki ko rendre ye service wana na tout le voyage je crois moko nde to mona na te avant dernier nde to mona na te parce que ngala nzaki na ba mouvement ebele to sololaka na téléphone ti pe akei. Et voyage à Souka tout le monde a bayaki na mama tete et puis même maman tete tout andait vraiment ko solo là très bien. Et voyage en ko taya quand même na zemi. Mais ba makambo azonga ki a ebisinga bo mazemi compliqué na ba comportement ya mobile na ye et ça là ka sala ki fausse couche. Après wana bayokaki kaka et pas entourage na ye parce que à la part ye na be camarade moko ya Guinéenne je crois Zen ou Zen et le moi bongo tando solo la petro anda otumbola nga chéri coco et tout ça toujours solo là komona mari na mibali en tout cas na monate komona ye na ba maman bizarre na monate kana mama ba faire nde na yebaki mari na milieu professionnel. Mais azaki lokola vraiment sœur nanga vraiment lokola moto famille donc tout solo la ka prévané lisona biso suka ezalaki le 15 janvier wana utaki ko dégraisser libumu alobi libumu ye munene et azo comme ça libumu plat pona moyebika ba jeune fille donc alingaki misala et
solo la enaye dit ah bon na boy to solo moi ma solo et puis parce que ta ko tunaza awa ba osalanga nini tout ça et après wana de to solo lisu une fois par message na ndenge nazwi sangone ya kokufa je crois lobby de tuyaki suko solo la nde baye confirmer que nabengaki cousine na ye avec badiscuter na mbali na mwasi me motu mosusu mpe ayebisingaki basolola ye na ye na 20h jour oyo babomaki ye 20h entre 19h 20h bino mobali aosokola bana et tout ça parce que bapesa ye mobali 100 mètres selon explication ngai nazali na France te Marie balanda koloba ngo boye ke na kokabula mobali na bana ete bana balingi ye mingi azala nesu na ngai te me ayaka na ye na ndako amonaka bana na ye me bazuwa bacrise ya jalousie banda ye kozala trop parce que na ye bavoyage moko Marie ayaka Chine ake na barido après ayebisinga natindele su barido na wi ovarido aoteko te ya ndako mpona nini toswana ye kuna mbala kutu telefone ono osalela na utelefone anga sika na yangi nango apanzaki yango toswanaki etusa akati barido akati na bakiti akati nga na babiloko na nga commerce ya plus de 10 000 bon Mario voyage mosusu ayaki ose elongwaki ye wana alobi chez Marie yo tokomi kopesa conseil quoi que non il faut faire attention boki ozala na bino baami mais soki bomoni libala esimba te boti moko mosusu eya oluka na eloko te nini azalaki toujours bon après singa mobali na pasteur moko aza na bango vraiment bazosambela évolution eza bien donc voilà kaka une fois mobali nabenganga na 3h du matin Marie ayaka voyage na liboso abenganga azala nanga na ndako abengi sone akoyamba ye oh non nanga besoin sona mwasi nanga te mwasi navanda epa na ngai te azalaka na hotel et puis nga navandaka libanda ya Guangzhou donc naza presque 1h ya Guangzhou donc même oza na besoin esiko na opeso ye te nde na ntongo na obetela Marie tika na yo aza moto azuwa peut-être pensé que toza na yo et tout ça là ozalaka ndeni yo ye commerce puis toseki na biso eleki ne place na comprendre que bacrise ya jalousie ezalaka oyo elekani jusque là qui est na niveau oboma motu na se réservé mais soki na témoigner na part ya Marie ezaka juste parce que bakomi mpe kokrele histoire et tout ça azalaki mobulu ayaki na sida na ndako non peut-être avant mariage ne nayebi histoire nete nga namoni Marie na 2016 natikali omona mobulu te natikali komona ye pete ke non parce que bata sida il faut ozala mwa bakisi moko boyo omelaka bo banimoni yango te je crois bien même yo moko papa journaliste oyebi nde towanda kovanda na sœur na biso wana soki komela tomeli soki mpe kolia tolie donc azalaki te ke o voyage moko ayebi ozomoni te ka ndenge soki ndenge nini non azalaki ne mpe réservé donc aza ne timide asoka akoti na baactivité na ye aza plus concentré na osala envie yaka na ye te ke lokwa moto asali boye ye mpe asala boye nayebelaki ye bongo bato bavandi na ye mpe na France peut-être baoki oyeba ye même nakoki komelele mbondo te mais sauf ke ezosala mpasi famille na ye bana na ye aza na mwana oyo aza grande fille parce que Marie soki na se trompe te aza na bana misato aza mwana abotaki liboso aza une grande fille et bana na lobi babiloko ya YouTube etikalaka bayokaka mama même soki ezalaki maladi to nini est ce que oza bien placé ya koloba maladi ya motu na TV omoni bachronique to journalisme oyo bato bazosala lelo franchement nazo interpellé pe gouvernement na biso ya Congo c'est vrai mboka ekomi na ndenge ekomi mais bomeka mpe kotia civisme na mito ya bato parce que vraiment trop c'est trop, c'est pas normal, c'est pas sérieux
ya komona mutu azobeta lisolo même ezalaki bongo eza soki justice eza bazorepresente mibeko makambo mosusu botikaka leta nde asala mosala na ye selon explication tozwi na poto mobali ye moko nde ake kose présente na la police ke nabomi mwasi na nga e bakoattendre ye sur PV bakosambisa ye bakomeme na leta tokoyeba raison nini abomela mwasi alors eza bien te obimi na yo obandi koloba mwana wana oyo akufi azalaki na baparent aza na famille aza na bana oyo atiki bebisika pour olobi n'importe quoi donc ovandi na yo nayebi te ezaka baesprit moko moto ekotaka bato mpona basala makambo ya bongo to nini faut koyeba korespecte personnalité valeur ya moto kala biso balakisa biso kobanga bibembe tomona même soki baolekisa corbillard eza parmi bato batangi auto école eza parmi baprioritaire baambulance bacorbillard pourquoi il faut basalaka bongo ezaka te faut toraconte toza babantu biso na babantu tobangaka nde babrazzaville toza na bomo ya bato batiki biso alors ça eza bien te na nsima moto kopesaka batémoignage moko eza bien te oyo ezokende ofragilize okende choke bato deja bakundeko na bango abeli te brusquement bolamiki kaka boye moto abo bakufi ozomona bato aza na ochoke boyebi te mari azalaki important na famille ndenge nini azalaki important na entourage na bakamarade ndenge nini vide wana ezozala ndenge nini mpona bango me yo olamuki na ntongo bandi olobaloba makambo ozi otie na net comme ça bato batala yo balanda na bandeko bapartageaka biloko ya bongo franchement eza vraiment sérieux te à certain niveau il faut bacongolais to changer toyeba kopona makambo osala toyeba koboya makambo mosusu eza bien te likambo moko ya mabe kopartage te kotala yango te pourquoi oyoka biloko ya bongo franchement edérange nga mais totiki yango na maboko ya nzambe totiki yango na justice moko aza vérité ezalaka teti sukasuka vérité ebima kaka soki yo liaka balare na yo mpona obebisa baréputation ya bato yebaki to wana sa mokili ya nzambe na se leta likolo nzambe donc loi ya karme eza nsa mabele donc ntango osala babiloko no wana liaka bambongo na yo bebisaka baréputation ya bato mimonaka danger nga naza na babone na koloba mais faut yeba 10 ans après ntongo ozomona lelo ozalaka kaka bongo te sinon pour la famille à Marie topé bami lokola biso nyonso courage ba condoléances nzamba pesaki nzamba permettre molimo nae et pe manakine. Merci beaucoup Ndeko Nanga depuis la Chine. Je pense que vous avez compris que la connexion est trahir, bien que la connexion est trahir, mais Ndeko aluki ka moyen à ça la témoignage nae par rapport à la situation où Ndeko Nabiso Marie ezoko ça vraiment passé. Moi je dirais aussi que j'étais parmi Batou O Bayambande Kwana Marie pour la toute première fois. Si je ne m'abuse pas, c'était en 2018 ou 2017 Namboka ya Chine. Mais lelo ezo sala pasi ndeko azana ndako malili ndeko lelo akufi ndeko na biso mususu lelo azali na place ya mabe o to bengi champion champion mona bandal azali na place ya mabe oyo bino au lieu de faire des émissions pour apporter un plus, pour fortifier cette famille, pour couper sa bango sous ma casse, mais vous venez avec des émissions pour chercher à détruire. Pour chercher à détruire. Yango, nakoyeb sabino eloko moko bandeko nanga. Eloko eleki tika na mokili ezalaka te. Eloko o eleki tika na mokili ezalaka te bandeko nanga. Ndeko o Marie abanaki ko se plaindre tous les jours, presque je disais. Tous les jours. Même à ce qui doit baigner na téléphone, Marie est plus âgée que moi. Hein. Marie Azo qui est déjà dans 46 et quelques. Donc, ba quarantaine. Ngana na koksi do 40 ans. Mais Marie donc une femme très polie, une fille sociale, une fille très libérale. Et ma kamusu so tozo kana ba réseaux sociaux, ça me fait trop mal.
Peut-être yo yebaki do mari te ndeko na ngai. Peut-être yo fandaki na ndeko wana te mari. Ndeko wana anyo kwami. Vous êtes sans ignorer. Vous êtes sans ignorer que ndeko na biso ya mobali o do abomi mari. Vini nazalaki nango na Kinshasa awa avant akende poto. Yango dans la vie, tu vois. Lorsque tu épouses un homme obali pena mobali, avant au balaye, avant beaucoup matina niveau ya libala ndeko nanga moi si il faut tala pena est-ce que aza mobali on a banaki oluka. Parce que aujourd'hui ceux qui obali mobali oyo amelaka masanga makasi yo moi si omelaka masanga te po boyo kana ekozala difficile donc c'est-à-dire faut mobali alinga yo sincèrement avec un cœur ou soit nzambe pena faut a changer yé. Et pour a changer yé moko faut alinga ko changer, il faut alinga pena nzambe a changer yé. Et puis moi ça m'étonne. Donc lelo sida, admettons entre parenthèses ndenge bino bozo sala ba émission que sida mari akufi eloko bomisie sida pour apesi mobali sida. C'est la toute première fois ngana yoka na mokili que sida et commis so que ça la test wana sida et kobimisa na kombo moto do apesi yo. Na jour ozwaki. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui si réellement que maître nabiso papa nabiso odo abomi don de ko mari azana sida ou ceux qui mari don azala ki na sida moto do yaki na sida na couple donc eza mari. Qu'est-ce qui prouve? Et loko nini donc elakisi. Et loko nini odo elakisi que non c'était mari nde ayaki na sida wana na kata couple. Bande ko nanga babilo misus avant bo bimisaka ngo bozala même atana ba souci ya ba famille ya batu ya ba foyer ya batu. Marie a 3 enfants. Azana mwana na ye odonga abota avant baba no bota na maître na biso odonga bomiye na France wana. Makamu susu eza moye to kundola ngo to expliquer bino ezate parce que jusque là makamu eza na C et autres salema na CCT jusqu'à ce que bakoluka moye bakanga cause pe eloko yo ememi Marie na liwa. Mais je vous en supplie mes frères et sœurs, respectons même Mouto donc c'est à Koufi. Ceux qui ont besoin, il y a qu'à respecter ma famille, mais bon respecter même à Tamoué. On doit respecter la femme parce que pourquoi les gens balingaka kopé ça basi oyo basala ka commerce image moko boya mabe kolati sabango ka makambu ya mabe na mitu. Pourquoi donc aujourd'hui ceux qui moi si azana kati ya business pour na batu misusu ezalaka synonyme ya kozala ndumba. Pourquoi aujourd'hui ki mombongo ya basi batu ebele bakoma kozwango lokola ke azoteka azosala commerce wana azoteka biloko na ye azosala ba marchandise na ye ndeti azoteka pena nzoto na ye. Donc est-ce que moi si n'a pas le droit pelelo azosala commerce na ye azosala business na ye à garder dignité na ye? Il y a des femmes comme ça que nous connaissons. Baza ebele ou na kotanga bakombo na bango awate. Il y a des femmes responsables comme ça. Donc et pas na bino lokola mari abanaki ko sala ba business na ye azaki na makamu na ye ezalaki synonyme que ye azala ndumba. Jusque là rien ne prouve que bango mibale bazali na malade et rien ne prouve que ceux qui mettre dans un malade ne outil de pas il y a mari. Mais pourquoi vous voulez kopanza sango mokili mobimba pona koluka ya kobebisa foyer ya batu et puis batu wana baza na ba famille et donc à part ba famille baza mari atiki bana misatu bozo linga kopesa image nini et donc pas bana wana que ton âme repose en paix Marie. Tu obanaki olinga bana no makasi olingaki obanaki kolinga mobali no pe makasi mais lelo ka bolingo ngo oyo lingaki makasi et memi ona liwa. Mais je vous dis, je vous exhorte mes amis, mes frères et sœurs, bolingo o nyonso ekomaka lelo ba beti lobi ba beti lelo bazokisi lobi prison ezali bolingo ya kofanda longtemps te na kat. Il faut sortir dedans il faut sortir. Il faut pas demeurer na kat ya mabe. Bolingo ezalaka mboka na esengo. Bien que c'est l'ensemble ya malamu na esengo donc esangani nde to bengi yango bolingo, mais beaucoup plus il faut que malamu est dominé. Bolingo c'est la joie en fait.
Ce qui bolingo et komi kokimisa esengo na yo lelo et komi ba blessure na nzoto makambo belé na nzoto ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali il faut koluka déjà ya koyebela parce que sinon tu finiras comme Marie et ça doit quelque chose de bien. Marie azalaki isusu ndaku moko te zwa niveau ya mutema malamu ya ndeko wana. Mais Maître Waza auti Kinshasa awa leki na ye akufaki. Maître Waza abimi prison ba annoncer liwa ya leki na ye. Maître Waza azalaki na mbongo te. La personne qui avait payé le billet pour Maître Waza aya Kinshasa aya kokunda leki na ye c'est Marie. Marie a payé son billet, Marie a payé son hôtel, Marie a payé son hôtel pour 2 semaines, Marie a payé argent de poche. Onga nazoloba ba camarade ya Maître Waza ba ko contredire ngai te baza na France wana bande komisusu pe bayi ba kilomètre Waza baza ba contredire ngai te. Quelle est cette femme là? Quelle est cette femme là? Oyo akondima ngana mobali to kabwani toza musika batie mobali 100 mètres vu comportement vu makambo nyonso pe bino boyo ki ndeko doit auto témoigner mais pona mawa pour à perdre les kinaye au foutelier billet na temps oyo au fanise pe hôtel pendant 2 semaines aux yeux donc hôtel à bien au PCP argent de poche oyo à koya pe à cotiser à sali à participer na enterrement yande konaye c'est pas donné à toutes les femmes. Marie alinga ki mobali wana mais je vous épargne baba détail ya makamususu eza na bande komisusu bakenda na banda kwa mabala na bango kokanisa teke na zui libala na zui kimia or ezande oke komikotisa na ba problème oke komikotisa na mabulu moko boye oke komikotisa na aquarium mo boye bino nyonso boyebi Maître Waza bana bandal bayebi Maître Waza azalaki nani na kina avant donga kine poto et puis bana poto pe bayebi Maître Waza na poto musala nindo asalaka milliers nindo ka fréquentaka. Je défends ni Maître Waza, je défends ni Odong Essa Koufi, mais ici nous voulons à ce que bande konabiso bino baye bolinga ko sala ba vu bino baye bolinga ba mona bino baye bolinga ba yoka bino ke bolobi, vous devez respecter ba famille à batu et surtout ba vie privée à batu. Il faut bon respecter yango et kozala quelque chose de bien. Voilà, c'est par ici que moi tadi ngala pa na kosili sa vidéo na nga ya mokolo alelo. Je vous promets que il y a kilo ezoya après vidéo et je vous invite tous de vous abonner sur Télémonde 243 bisika boni bokozwa ba news ya bien pour na Oetali ba makamu nyonso ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Voilà, Télémonde, à très bientôt. Vidéo pe bolanda ngo kuna. Allez, bye bye.